Ezaki video ya nini? Ba ndenge nini? En plus video yango eza na Lubumbashi et comme na awa na Kinshasa ndenge nini nani azwi video wana? Voilà. Video yango faut préciser. Maman Mayamba namoni na belle fille na ye. Faut l'expliquer. Ezala tant bakainga na aner. Il y a un problème dans la gaga, bakainga na aner. Donc presque 2 ans. Oh. Ouais. Ne dis pas ça. 2 ans déjà vidéo tout le monde a maman Mayamba Simbi gaga. Presque 2 ans. Simbi bokilo na nzoto. Oui. Asale oignon se senga ki asala tant que maman. Asala ki. Longo lo mamba Simbi bokilo a tant que maman. Asala ki wa fala ça. Ai sikokota na ndako te. Ke no na mukuse. Omoni maman na gaga. A aussi manga pe na nzoto. Ata maman na. OK. A aussi manga na nzoto. Siko pourquoi ngana ko filmer te? Est-ce que je suis na fongoli monoko? Mais image on a filmé qui? Est-ce que pendant bango ba gaga ba sala nga pe mabete? Ngana filma ba finga ngati. Ngana filma ba filmata. Alors oyo a filmaka ezalaki mwana ya ba gaga. O baba maman na biso bande ko bimisa nanda. Yo na ta filmaka. Comprendre? Libre devant Bible comme les saintes Bible. Bobby Aden et comme ma biso boy Aden bako corrompre. Est-ce que très pour tout devant Bible wa ko lo babiso il y a solo bo solo concernant nyoso to solo li concernant affaire mamimi concernant affaire mama yamba. Angaye. Ouais ça rubrique na to lo barana sincérité na franchise. Na simba ngwa. Kaya on a tuna kiyo na boy na simbiso wa nga kora. On a vu makambo ya mususu te. Na vu mususu te donc Bible. Ba bi mokele salama na liloba. Liloba ngo yango ezaka na Bible na. OK. O nga pe na liloba ka eza liloba. Na simbi Bible nzambe na likolo o monanga. Et maman abotinga mayamba. Papa abotinga Yves Mabi. Est-ce vrai, pardon, trésor pour tout, à Telengana Libanda un peu trop, et c'est là que non, papa Chamala Zoyo, maman Mimi Paye, Carapois signé, tout ça. La mignonne, la mignonne, très simbelenga bro, très simbelenga bro, kata. Ndeko mama, tala lelo koma na problème ebele, okokaka lisusu kosepelisa pe papa te. Koyoka soni te, bela merve ba solution, po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Merve ba solution azali na Suisse, pona kopesa bino solution na ba problème nyonso. Yo totisa bino na ba problème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, merve la solution. Mokonzi abanzete azawana na Suisse, ombenga ye na banimero eza affiché. Merve la solution, batika yo. Mama soki bokolo. Binisa bango Cédric, Chéline na maboko na yo. Batata mama bandiku. Nalandi sima na timbiri wa sekreja sekreja ali kaka timbela balbi awa toza zomuna oyo izali bwana ukuma lukola mwasi simekoli mwe kibokoro yango oyo odio betokela awa toza kibokoro mwasi simekoli bi oyo eza ya mwana mboka omona ngo simekoli Alpha mini ekoleka collant ekoleka de soki otiango o utiliser omoni a je forme stop on a galangao poitrine place qui ndenge nini te balobi que tu makamutu au sentir que au plus à nous tout makasi ndenge nini na a tout ça solution makamutu on avait brossé l'eau comme le quoi maki. Allô, Awatoza, je veux la pommade Bocho, je veux les Supovita Plus, je veux le sirop Bobaraba et voilà. Oyo pommade ya kupakola dans quelque temps okomona nzoto na yo mobali ezongi penza ndenge nzambe akanaka ezala toto bapeni peni voilà
yo lingi français trop. Pour ozala na fort. awa toza moto esalakaki lokola lia ezala boye awa toza nde moto esalaka mavili nanga. Voici le produit magique, le miracle en lui-même. Awatoza Sinikoli. tosepela ndamu ozula deja bilamba esi tosisi alili ozokende nango koboma ngai eloko nini yango ezanga mitata yo moko te ozinga lipa ya pistolet eloko nini ezanga notice bacontre indication eza te soki yo omelaka biloko ya mabe yalowi nazozelo na kati landa ngai olukaki yango osisa ntango ata posologie te libo ya podium alekisi nono bakangamaka taka na sokolaka bilamba ye akangamaka kana eyo moko vraimen solution deja ezwama ti solution yango oyo maxi bio café nde nini lisusu maxi bio café ezosala makambo ebele na nzoto ya moto fungolanga mémoire. Salut fidèles internautes, bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout sur les www.elengia Congo avec Glody Diasuka, la mignonne de la presse, la maman des Preston. Très heureuse de vous retrouver tellement nombreux en ce net moment en train de nous suivre. Voilà pourquoi, comme l'actualité nous oblige, je reçois la star, Bobby Yende Mikolo, actualité, pour te pesa qui peut battre actualité, Elengia Congo de Makambu. Mais avant tout, je dis un grand merci à la grande équipe technique de Elengia Congo. Merci à Tracy Mbelenga Pro, la même magique, le cerveau moteur. Merci à Nicolas Osombia derrière la caméra, Mika Badjinde aussi, parce que les lots n'a vraiment na bas soldat mi balé. Voilà. Quand on est dans le but, na ibsa ki bino que actualité est obligé à biso to sala, au bino botinda rapso to sala, quand ndenge ce qui est le ko indi na net, indi monde entier, batutu bazara déranger, il faut besoin message tina suka, beaucoup misa pour éclaircir le monde entier. Voilà pourquoi je reçois 13 ans pour tout. Mabi, Diable, on a un bandara balobaki soda. Tant on a moni déjà la moni ba grand frère nanga ba Alain Carré, na maman Stella, on a grand frère nanga ba vient nanga ba makondele parce que on a mabele mais as comme maman mabele zati as que ça maman musala. Sans plus tarder, je salue Diable. Bonsoir. Bonsoir maman. Bonne santé. Ça va? Qui est nzambeza? Kimia. Voilà, tu es colcol le loto solo là parce que le monde entier va lobi Elengia Congo binonde bolé qui songi Elengia Congo de bogenda kozo mama mayamba na lubumba che binonde bosali ba mama msuba bima mais to koma na wanate boni nanu musala ezo le kandeni. Ça va mke. Musala ezo bien? Ouais mke ça va. Carrière non, ça fait déjà combien de temps de toi-même pour compta et puis que non depuis na banda ti lelo esali ba tambwe. Depuis na bandi na mazembe bien depuis na bandi football. Foot en général. Je crois pas qu'il a sur une idée. Mais sur une fan qui n'a pas raisonné, on a déjà idée. OK. Mais na mazembe kasi. Na mazembe depuis 2003. Ouais, Tilelo. Voilà 13 ans pour tout. De la difficulté ni nous aura. Étant que joueur monde entier est allé là yo surtout na mboka so sali ba exploit belé ba difficulté ni kuta nango na mutu ba difficulté zanga te okuta na ba problème esengi ki mutu ni za bien te okuta na makambo italita yo tendeti makambo izo le kan internet donc ba difficulté makambo za belé et puis na musana biso za ba choc, difficulté, choc. Voilà, sans plus tarder, Toko a déjà en profondeur, il y a actualité. Raison pour tout, nous assurons informer parce que tout le monde leki, il y a un gros biso peto yoko zoyo. Histoire, il y a Mama Mimi, oya uti Angola. Histoire, il y a Mama Nabiso Mayamba. C'est quoi au juste? Yo mona nous a ondeni. Non, il y a histoire. L'histoire est sur internet. Kozouango vraiment dans le sens monde ti zelo mo boy ti
nazwi yango bongo te. ozwi yango bongo te, touche yo te, oyebi yango mpe te? Non, nalandi yango nde bato nyonso balandaki, nga mpe nalandaki yango, mais namiyebi eza vrai te. Selon Badir, il y a Maman Mimi, Ouaoutaki Angola, il y a Bungisi Trésor Matafari. Depuis l'âge de 5 ans, à Salara de Jacob, na une année à Bimsara Mouana Diamant, et à Yoko Bandelon, à l'âge de 5 ans, à Bimisara Mouana Kende, bah, c'est une nouvelle qui est Mouana Akoufa. Et par après, et au Salati, si je ne me trompe pas, 30 ans après, Ayeko retrouvé Balobi Trésor, na Eza Trésor Poutou, et Ayaki Lubumbashi. Et c'est vrai, beaucoup d'ana? Oui, nakutana na Lubumbashi une fois. Na Butu, velanga mo dépasse. Ntamema ngai singa otala. Problème mo bo ezali mais to commencer à place yo moko yokan. Nini ve toke na parler na ezan industriel. Achaye bango kuna tokomi. Donc vieux Dédé Moutayamba bango. Oui, vieux Dédé Moutayamba bango. Et puis na komi kuna namoni mama moko, sœur moko, et puis na papa mo ba misato. Na katanda na koti mama mo bandolela. En plus na tout niveau ni noté zelo yo kaiba no pixion. Après bisinga na fande na makolo. Ye mtasengi. Na fande na makolo. Aya fande la ngaya. Ngabi oh, na bi mutu TV na fande na makolo neni na fande pembe. Na bandoloba. Abandoloba. Avant de faire explication na yoki. Après on peut toujours des questions mi bale. Na botami wapi. OK. Ayi singa kite botami na Angola. Puis na tuni. Papa na biso nani. O papa na bino zaki colonel bakatange moko bayaka soki Angola soki ndena zaki colonel. Déjà na makamana mi bale tanto bimena VDD singa te. Je crois que Bungisa Mouana ne azolokaye. Mais ayote pour ngana ebi papa na bino. Biso koli déjà na bande ndoana, to no mona papa bino nga beta bale. Bi papa na bino aza bateau biso to yebi. Alors sora ibisa yinga ki a triché na papa na bino bien. Bazaki mo sina mobile wana c'est bon. Et ko ko amboyer mais a Bungisa Mouana azolokeza yango te. Et la suite besoin conclusion ni. Non, ngana kutana su tena ya te pone bi keza makamba lukuta eza ya solo te. Et à propos ya Adena lobaki ya pesa ki makila et bimaki. So ya pesa makila ngana éviter. Na éviter. Ngati ka pesa makila ta. Est-ce que tanga pesa makila to kendani inde ngana ye hôpital te. Rien na butu wana nga mona ka to hôpital ne. So ya pesa makila bona éviter. Merci beaucoup, ça continue. Alors baka bwagela ki so ya mweza ki ba chance ba les on asusu. Na éviter. Bonga na kendaki na yebiti nga ko kabona ne na kei na yebi maramu suste o elikai na sima nga na yebiti après na ko yokangwa wa yani de akin déjà ba mo eleki o te ça fait combien de temps depuis aya ki Lubumbashi et puis aya Kinshasa pour aller à la télévision to qui est déjà souci na bosanité a osata ba 8 mois 12 mois 1 an déjà une année. Ouais. Une année. Tchèo bisa makambo. Une année. Voilà, ça continue. Et ça vraiment, le cambo est très profond. Autant na pito pas les Thérèse Yomorosa awa. Maintenant, il est responsable. Toyepe Kinshasa. La maman aussi Azana Kinshasa. Solution ni aux jusqu'à là. Étant qui est très en poteau. Parce que aux adultes, aux amours mon qui était au bako mais mais ils sont responsables. Solution ni déployer au yomo de Josué concernant affaire au. Bon, la solution aux autres parce que ngana yaki na mariage, na ma société, yaki na mariage à Bolingi. Après, na écoutana na bino bande ko na biso, vous en posez information. O izaki bande ko ba libanda balanda ba yoka. Na obligé le baso et puis na lobité. Bah oui, bah vérité te naza obligé au loba mais ngai na koki ko luka solution na makambo te ngate soki mama Mimi azo continuer ko loba ke nga naza mwana ne aza sire ke naza mwana ne iloko ko sala fafunda mayamba na nani fafunda et puis justice
ebengisa mayamba esengaki babengisanga et puis bako mema biso tolekana ba ADN mpona koyeba vérité eloko akosala yango wana d'après nga soki azokontinue kolobaka nga na mwana ne donc eloko akosala yango wana toza bana toza teke mpo tolandela makambo yango lokola mwa bazoba et puis vous n'avez plus cherché ya koluka ye comme elle est à Kinshasa nakoluki mpo tosolani ndetini tosolani mpona kofinalize eloko yango tout comme yo mpo kosala na ye ADN te wana aza nsire na mama oyo abotinga te soki na sire naza sire oui soki naza sire na mama oyo aboti ngai nakosala yango te po ani nakopesa mama ya biso mpasi nakosala yango te ye moto aleka ye na tele mpo makambo ebima alors ye aza oblige ya kofunda makambo wana mpo ayeba akomisa wana suka récupérer mwana ni c'est ça. Voilà, j'étais la première, il y a aussi la descente na Mbandaka. Babi trésor abotama awa, maman maya mabanda côté quand même pondu, babilo mwandengwana. Siko la maman mimi alobi atika mwana na âge à 5 ans. Ebite yo za ba souvenir ya ki 5 ans na yo. Ki 5 ans ngo ezaka ndeni. 5 ans nga. Na ebite yo bosa la première. Ouais. Au bosa la première. Non, même pas. Moi na 5 ans ebi komba papa, ebi komba maman. Siko. Ndeti nga na yebi ko komba papa te ya mama te ata yo moko tano tengele no mayamba donc comment mama biso ya ngwana comment papa la biso mabi OK tozonga na spe mususu mama mimi alobi nga na za mwana abotanga la papa mwa za katange nga na beta bale déjà na katanga papa la za bande côté ba tata mwasi ba papa leki bazaka te ta ba moni mwasi mo ba bimi alobi ki abotana ngai aye yemta botanga bande kwa papa na bazate po babima lelo ya kolobaki fo ba chai po ba récupérer mwana bango ta wana ti nga mone bande ko na biso no ya mibali ya basi na ya mibali balekaki kota papa balobaki ozomona ke bande ko nga balekaki donc yango wana est-ce vrai pardon trésor Mputu a telengana libanda un peu trop et c'est là que non papa Chamala Zoyo maman mimi paye car rapport signé tout ça nebi masolo nati waiza masolo nzela ndi tolobana lingala ya masolo nzela nga c'est vrai na fanda pa Chamala naza pono batu bile be histoire non ibila batu isa kuba kambo munika po be batu ba internet na mapoto ba ibila ba histoire te bon ata kutena mutu mo kuna ibi histoire a obetela on demande ngote muni. C'est vrai nga na otinda o yozo mona njili oluka Chamala opesi explication apesi explication makambo ada papa mo aza logique ayibiso nga fani pa Chamala ba 4 mois 5 mois je crois. Mais choqué pe bande ko belé ba diaspora ba Hollande biso parce que leki déjà ozo boya ADN c'est comme si à part que nous allons on a confiance à maman ya ozo banga quelque chose. Na boy ADN ta mutami nga la ADN na boy. Nazao ozana besoin nanga ya den toki to se basala ngo o awa toki kabu ya den te naza prêt mais ya kolobaki nga na makambo ndenge bimi nazwa mutu ya kolobaki nakende koluka mama alobiki nga naza mwana ni poto sala ADN wana ti wana za ko abiser na mama ya biso mayamba ndenga za ne simplicité. Maman mimi le quoi les kaki na télé azoluka mwana na ye et puis il faut monéza différence nga za trésor Mputu ya zoluka trésor matafari est-ce que vous comprenez que azoluka ngate na même émission pe na landaki ba obenga sous chambouille raisonner sur nga na za ta muluba te pour on les a comme baluba nga za muluba te na mutabandu nga na mongoli donc pour mona kiza yango te il faut asala so pena moni vraiment que ya yekuluka mamutu il faut ça la tout à Luka. Maintenant problème moyo et ça li bino trouble na famille yo pe mon pauvre ndagi potuni ah mama yamba yebisa en vérité. Na ko sala ngote. Mama butinga yo wana. Na ko sala ngote. Ete bino pe na wala ba mbutu te. Oui mais mama biso ko sala tant musu selo moyele comme lekele pe aza pe bien te mère ni za bien te. Mais ya rolobaki aza pe na bien vete. Aza bien te ne ebike mona za yi. Aza bien tendé ane bien ebi kizana makambo et puis le kanam bon maman miminde
ye le quoi le trésor ce qui zangai il faut qu'il y ait une procédure il y a l'état pour bien biso tout ça va d'accord maintenant jusque là besoin de relation na l'homme de Dieu ou Alessa besoin de relation de si bo solo là si bo moi bon nzamba tsomo loboko na yoka komoni pa ba musicien na album ba musicien et surtout ngalinga wera na album ba wera na yoka komboni mais komoni boy attends la télé non non mon été appelle-toi ça la wana que notre raison pour tout boy yo na yebiete moni biso na Congo tous na défaut moko so yebisi muto yebiete batu musuba bia boye kaka te ngana boyete parce que ya biondeni c'est comme si au sala moi confession moi pas na en cachette ou bien au sala moi cop mo boye tuna ki aloba yebinga ti alobango na prédication na ye alobango tanga kombo na yo place tangi kombo tanga kombo na yo na liwa ndeko na biso mo boye so ye mutatanga eza ye mutatanga bien mutu mususu mutatanga ngo mutu wana saki confession ya une dame akufaki tant batangi yango na télé ye mutatangi na télé bien na ba YouTube non yo kana on teke basali papel que notre raison pour tout yaka boye bakisi bobo non yo kangote pas nani et pas nani na yo kangote donc bona relation te nga respecta basala nzambe trop mais soki ezaki ezokende na ndenge mo boye ponga nazara nga nazara na oteti mais naza impoli te nazara moto akanda pe mais naza impoli te nakoki koma impoli te lelo soki namaki paster tala déjà bate ebele oyo baza balobani baloba mama ebele naza na ntango wana te nayebi mpe te soki aza papa bi aza jeune mpo namona ye te omoni mama nazo feza mamba solo nakutanani te namona ye te nayebi te mais soki aza papa nayebi kaza papa lokwa papa botinga donc nakoki kofinga ye te bela aloba mabe mais soki ezaki ye mutu alekaki mpo na koloba kombo na nga na makambo nayebi te nakolandele soki eza bongo mais soki eza bongo te nakolandele te donc ye te mutu alobi na ye ndeti mama mimi nalandaki eza paster wana te mutu alobi mama mimi mutu azotanga komba paster omoni moye nga nalandela paster eza te mpo ye te mutu aleki aloba omoni eza bongo. Voilà, merci beaucoup, Trésor pour tout. Ok, malé, pour aussi ça. Tu roses, tu es embellé. Récemment, tu as mon vidéo. Bon, non, maman Gaga. Azabia. Azabia. Tu sais qui pour nous? Je sais qui m'a vidéo sur le bas. Oui, déjà, qu'est-ce qu'on a? Je bien déjà. Et c'est qui vidéo nini et ben nini en plus vidéo eza Lubumbashi comme na awana na Kinshasa ndenge nini nani a suivi vidéo wana. Voilà. Vidéo moi faut préciser. Maman Mayamba namoni na belle fille na ye. Faut l'expliquer. Izala tomba kanga na aner. Il y a un problème na ngana gaga bakanga na aner. En plus problème o utaka na bana na bango bazaki na ndaku et ba mama bande ko lingate na yamba bande ko na bango ba ebele na ndaku. Mama lo kwa zaki wana na siana bando lingate. Te ba oyebele boneni yobi kaka mama na biso ba Congo nenzala. Ebele boye. Après cette discussion na gaga et puis ti comment na point Kamikolo. Tia. Naolobani ya bana makamane leki toki presque 2 ans non. Oh ouais ne dis pas ça 2 ans déjà vidéo to mona mama yamba simbi gaga presque 2 ans oh to mona vidéo on a presque 2 ans autant maman biso kuta yelo bomba chine be bandeli wana presque 2 ans donc na maman nyoso so bakangi mona ni na société ba biseki bakangi na ane auzaneni. Alors, asalaki o mama nyonso asalaka. Asili bokilo na nzoto. Oui. Asale o nyonso sengaki asala tant que maman. Asalaki yango. Longola lo mamba simbi bokilo tant que maman. Asalaki wa fala sala. Ayisi kokota na ndaku te. Nakeno na mukuse. Omoni mama na gaga. Aussi manga pe na nzoto ta maman non. OK. Aussi manga na nzoto. Siko pourquoi ngana ko filmer te? Est-ce que je suis na fongoli monoko? Mais ba image on a filmé qui? Est-ce que pas na bango bagaga ba sala nga pe mabete nga na filma ba finga ngati nga na filma na filmata alors
oyo afilmaka ezalaki mwana ya bagaga o bamani mama na biso bandeki kobimisa na ndako yo na moto afilmaka comprendre na kofilme eleka nango ya koleka ba 3 semaines avant nga na yawa namoni video wana na telefone na gaga na tuni video oyo osupprima te aisinga te nazosupprime landanga bien video oyo osupprima te aisinga te nazosupprime e nga moko nayebi ke depuis bamakambo wana eleka mama na nga na bandeko ya mwasi na nga esimbaka bien te esimbaka te esimbaka bien te esali ke namoni video wana na makambo nanga mona kamwana video eleka 2 ans video eleka kala na makambo oyo ekosani en plus lelo somoni na video wana omona gaga omonaki libumu eza plat lelo gaga aza na zemi eza monene eza 5 mois ana zemi ya monene libumu eza kovimba aya monene video wana libumu azemi fale monana ti so eza ya lelo donc mpo monaki makambo kala nga na koloba na video wana c'est vrai so bolobi ke famille ya mwasi na nga te moto batindi yango wana na nga mo na bike famille mwasi na nga moto etindi yango mpo basalir mama na biso wana nga mo na yebi mais les linges sales c'est lave en famille botraitaki yango ndenge nini malgré bongo tomoni ndeko Eliezer asaleli yango ba oui asaleli yango bacommentaire keno eza récemment yana yobi te mwasi okochange mama bachangeaka mama te lobi makasi nalobi makasi bachangeaka mama te bachangeaka papa te buzobe ekozala entre nga na mwasi ekokóma ntina baparent te na bekolo mosusu lokwa baluba makambo esalamaka te alors faut moi respect na mama wa botinga tina na ndeba commentaire bato bayebi na bango te po bandeko na biso balanda bayebi te bango bazokanisa ndenge ba journaliste pe bazia bango bazokanisa ke za makambo eza ya sika nzoka eza makala alors tina zui temps ya ko expliquer yango na lobi te ke na boyi mwasi na nga na lobi te ke mwasi na nga vraiment en tout cas te mais soit ça faute ça faute. Merci beaucoup, là c'est très bon pour tout. Comment chuter déjà. Merci à la première dame de Lausanne. Merci Kuyako Belisha Maman Nari Djandi Loa un enfant pas comme les autres. Merci à mon vieux Papi Mboukou depuis la Brésil. Na Charlène Bosui là, bino bokangi Brésil. Tozo chuter malé mbe pour na ko éclaircir bino bandeko. Comme une rubrique na biso asuka, vous après papa na mono lembi. L'invité. Mika Bajinde edenga déjà au pesanga Bible na na tambola na biso tchala biso nzambe na maramunyo so comme les émissions na et nevike. Merci. Très bon pour tout. Nevike ba aden nyonso tokuta ona mokili. Est-ce que devant autant la Bible? Te si ça na bomo yebsa. Te yo répondre na autant so Bible wo nga kinana na kora. Bon c'est ça makambo o nga na yebite na otanga ka. Voilà pour chuter. Et ça c'est le roté na tout aux chrétiens autant la Bible c'est tout autant en l'autre. Il y en a le bit na yeba isa problème ni devant Bible comme les saintes Bible Bobby Aden et comme ma biso boy Aden bako corrompre. Est-ce que très bon pour tout devant Bible wa ko lo babiso il y a solo bo solo concernant nyonso to solo li concernant affaire mamini, concernant affaire mama yamba. Oui, ça arrive que nous sommes barana sincérité na franchise. Na simbangwa. Kaya on a tout na kiyo na boy na simbiso ka nga kora. Na na bi makambo ya mususu te. Na bi ma mususu te donc Bible. Babi mokele salama na liloba. Liloba ngo yango ezaka na Bible na. Ok. On appelle en lobaka eza liloba. Na simbi Bible nzambe na likolo omonanga. Et maman botinga mayamba. Papa botinga ivie mabi.
paix à son âme. Atika biso depuis 2008. Donc maman nanga mayamba Bible ngona sim. Merci beaucoup là, c'était très en pour tout aussi si ezala qui rubrique il y a émission na biso pour mesa nango. Donc c'est très bien et tant que reconnaître la Bible to comme aussi lisa lilo basuke kozalani concernant affaire union so pona bike photo boucler affaire eko kenda kate très en pour tout boy mama mimi boy. Mais c'est ça photo bouclango esengi il faut maman mimi apporter ma plainte ce qui vraiment aza ko insister nga na za mwana ni. Faut ba ke bongo et puis ba obengisa biso pour tous les cas na procédure ADN. Alors faut ezala bongo. Moi tenzela mukuse ya mwana oyo ye soki azo compter ka kenga na mwana ni ya kozwila mwana ni ya mwana ya kolika na télé té. C'est ça. Merci, quelques salutations, remerciements à la bande de Kobalandi biso monde entier. Oui, d'abord na batunaye na bango eza masalangai Carly Bisweswe élégant internel et puis Bodou Bolanga le principal, Junior Mopassa, Mundele Chachacha, Dezamba, Patina Chopo, Nishiba Forme, et Petit Gabin, et Petit Langa Rossi Mabi, et puis na Cédric Mouchara Batwana Lubumbashi, na Glody. Glody. Yepe mon Angeli. Président Fischer Longange, Bobo Boaboa, et puis Sarma Mandero, mon ami, et puis la famille Nangaï Amitou, Mabi, grande sœur, Elvi, Mabi, Yanono Mabi, et Yanana Mabi, et Manzouz Mabi, et petit Nanga Sylvie, Martha, et puis Yamibali Baya Thomas, Baya Robert, aussi Gino, donc maintenant, nous nous promettre sur le football. Non, il fallait na ça. Nous sommes il faut ça on a pas problème. Nous avons pas problème mususu. Il fallait na ça. Oui, na bunda ina sisi ba problème wana. Après ba problème la bino makambo oyo ekomi susu. Obligé. Oui, ya bino ba journaliste. Après komi, posa ya ngate ya bino ba journaliste. Et komi il fallait na sisa on a singa inzela na yaki na lubiso ba tuningai na olobani. Oté au ça l'interview, il y a pas de problème. Pour nous avons sali à battre. Alors, quand on a eu mariage, na moniki so botuninga na roloba donc et on a répondre. Merci. Merci, à la prochaine. Venanga Yadie Nyongo et puis Vieric Lusakwen. Vous en avez problème na ba joueur. Ata jogobo rotanité. Masalanga patuka bango. Natanga masalanga de merci mbokane voilà. Merci. Il y a Alain Carré, il y a Maman Stella, je vous aime beaucoup. Alinomba. Voilà ma salanga na benga Alinomba. Ah ok. Ouais, mbala. Kailu tukadioko, bango tout. Merci beaucoup, c'en est fini, nous sommes arrivés à la fin. Merci Nabino tout parce qu'il soit attention Nabino. Merci à Nicolas derrière la caméra, merci à Tracy Mbelenga Pro la main magique, le cerveau moteur Zala ou Melatikala. Merci Nabino tout. Tozeli bino trésor pour tout pour nako clore affaire Maman Mimi. Pour tout trésor, boy. Restez toujours branchés sur Elengi à Congo, vous ne serez jamais déçus. Merci à mon papa Diasuka depuis Paris, maman Tobela. Merci à Bwana Mbongo, Binotou, Bozolanda Bisso, Rit Kilolo Motema Moria